Papa, que Dieu te bénisse. Papa, est-ce qu'on peut acclamer pour notre papa, le pasteur Mike Kalambay? Avec votre respect, je vous prie de vous tenir debout. Est-ce qu'il peut se tenir debout? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Manifester au Seigneur combien il est bon. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Alléluia. Amen. Ça, c'est Dieu seulement qui peut faire ça. Merci, papa. Écoutez, vous savez ce qui touche mon âme et mon esprit? C'est son cœur chrétien. Alléluia. Tous ceux qui fréquentent les églises, tous ceux qui prêchent le Seigneur Jésus, n'ont pas un cœur chrétien. C'est que malgré tout ce qui s'est dit, son âme meurtrie, ce n'est pas parce qu'il ne dit rien qu'il accepte tout ce qui s'est dit. Ce n'est pas parce qu'il ne dit rien que tous ces gens-là ont raison. Mais il a un cœur chrétien. DKM Flash TV. Awa. Sona olo tondite komeka tena DKM Flash TV. Abonnez-vous massivement à DKM Flash TV pour vous avoir des informations bien. Oignon se fait ça conseil beaucoup dans a DKM Flash TV. Vous abonnez belé vous baliba mon orgasme mon côté musuté au bas théâtre au bagage au ni biloko oignon se beaucoup dans a DKM Flash TV. DKM Flash TV, DKM Flash TV ma solo. DKM Flash TV, s'abonnez-vous massivement. Bandeko, Boya Botala, Bachene Leng, Bachene Kitoko, Yomutovain na Afrique, Amérique, Europe, Océanie, Bandeko Nangai, Soki, Tofongoli, YouTube Nabiso, Yo Beta Kaka, DKM Flash TV. Cliquez au commandant Masolo. Ba oyo linga kaba musicien au commandant barona 4. Ba oyo linga kaba théâtre au commandant barona 4. DKM TV Masolo. Flash TV avec Barbine Mongondi, la capricieuse de la presse. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Soezambal. Bosso tomez la vidéo Nabiso. On s'abonne ou appuyer la cloche de notification. Chaque fois l'élément Nabiso bando quota au bando recevoir en temps réel. Merci beaucoup à notre boss Papa David et Kanyama. Merci à notre caméraman derrière la caméra. Dieu merci Maemba. Merci beaucoup à Masolo et Jonas, mon coach. Mtosa Mambango. C'est Masolo et Jonas. Merci à tout le monde. Bande Kubolinga Biso. Biso peto linga rabino bo continuer ka ko s'abonner, bo partager, bo liker vraiment. C'est Zambali boso kanina lobaka yo o appuyer na o s'abonner. Ou appuyer la cloche de notification chaque fois l'élément na biso bando kota au bando recevoir yango ba commentaire na bino depuis ça biso courage ya koya lisusu liboso na bino lelo vraiment tozara en actualité o e libiso susu na internet ya pasteur na biso Mike Kalambay nde to mona ki liboso mambo e kitaki e mataki pasteur Mike et lelo oyo Dieu merci nzamba salingolu pasteur Mike azongi en bonne santé pasteur Mike aza vraiment en bonne santé et c'est on a biso eza komona susu papa kendaki malgré to yoka ki mambo belé bimaki et na kozonga na ye tomoni papa à bonne santé et ça libiso bien tomoni beto bato ebele bazoleka ba ça ba analyse par rapport il y a arrivé à pasteur Mike Kalambay pourquoi avant daki liboso te avant dana full lokwa mutu nyonso ebele ya bato batreta pasteur Mike orgueil pasteur Mike tout ça mais alaxi bino ke azanenge bozo kanisa te azan ndenge bo kanisa te donc pasteur Mike aza genre ya bato moko boete eza bato belé ba oloba ozo kumisa ye ozo parti pris ngala au milieu du village na ni pour ni contre so mto sali malamu to ya to oloba so sali pe mabe to ya to oloba mais na dossier ya pasteur Mike bino moko balandi na biso to na bandaku to comprenez que zaki je moko boele ka wana j'ai mon robot ya bato moko boye bapesi bango mbongo ba humilier ba sambwisa mutu moko boye mais eza makambo yaka pasteur Mike aza pe mutu
o akutani nango a comprendre que lobby na sala boye pour ma BO et qui lobby et a souté et désormais naza sûr que pasteur Mike ndaku na yekoza sous à la portée de tout le monde et yé a rosa sous censé ya kozala kana batu moko boye so inde nini to yebi que tout oyo vraiment ma manager musala et sala mama kasi manager sala musala protéger artiste na yo protéger artiste na yo protéger produit na yo to pesisko tant biso to talela sko ba manager asa musala et salama par rapport ya makambo nyonso ebimi oyo ba traiter pasteur Mike orgueilleux mais soki azaki orgueilleux mais lingaki approcher Zawadi te Zawadi ayaki pa pasteur Mike afongoleli ye motema et na suka nango nzoka yaki na ba makambo na ye nzoka yaki na ba piège na ye titi e osala ke aye kolonga pasteur Mike mais nzambe ayebi nzambe moka yebi ndenge makambo yango ezotambola et pasteur Mike lelo so ezalaki mpona nzambe te peut-être tobeta lisolo ya paix à son âme totie bafoto tolingaka ye mingi totie bafoto toolela mais tellement aza nerf solide nzambe asali ye ngolu nzambe apesi ye su makasi elelo pasteur Mike atelemi bato ebele baoloba pourquoi pas ayaki avanda na place na ye boye ne pasteur Samuel aza wana berger ale aza wana pasteur Samuel aza wana bazolandela makambo nyonso ala loupe donc pasteur Mike azala te musala ekosalama pasteur parce que papa na biso Samuel Mukadi aza wana azokamba église comme il faut donc lelo to pasteur Mike aza te église ezala bien. Merci à maman Monique notre mémé maman Monique vraiment ba soutien na yo et ça biso bien pembeni ya pasteur Mike et ça la biso penza bien mwana nyonso ata salimbeba ata bakangi ya fragant ata bakangi la mettre dans les sacs maman na yo wanga na neti nga boye mo bakangi mwana nga na omona ba preuve yango yo mais na wanga na nga kwa mwana na nga na soutenir eti na suka mais to lobi te que pasteur Mike asala ki on po bino mo bozo mona ba vidéo ba sex tape etambola bo ba ki ba vidéo ezali ba vidéo 8 minutes eza ba vidéo 8 nini ezali to zeli yango to moni yango te to zela ki on pena longtemps to moni yango te wana ba grimace bodaki na posa bo lia mbongo bodaki na posa bo vivre bo sunga ba famille na bino na sima komba pasteur Mike awa ye aolobelo te papa Samuel berger Alain ba manager à pasteur Mike botelema cette fois-ci pasteur Mike alobelo côté pour bato belé ba ozela éclaircir biso nenga lobaki nenga lakaki biso oui nenga lobaki nenga lakaki bino bo ozela longtemps yate parce que YouTube ba se justifiera te YouTube so yeka se justifier ezaki ngate ezongisaki toko salelo be émission tinati donc mikolone komara yo na yo le roi YouTube va se justifier raté donc c'est un peine pasteur Mike se justifier ne le côté na nyonso ba oloba ezala ezaki ya solo ezaki ya lokuta biso to senga o garder silence o moni silence o gardaka na mamba ya Peniel silence wana nde biso to senga silence wana o gardaka na mamba Peniel yango pena lelo biso to senga yo pasteur Mike notre pasteur garder silence wana ti na suka koya ko expliquer biso le côté YouTube to luka matière na minute matière ezate le roi pasteur Mike ayaki nde matière na biso to lobela yango wana to na posa justification ya pasteur Mike te ezala bongo te toza na posa nango te dans sa présence chef, dans sa présence ministre, Eza à bonne santé, to sepeli comment on a arrivé à papa na biso Mike Kalambai ou azongeli biso sous à bonne santé, oh pour ça na biso dakito mon na papa na biso li susu, azongela biso na bilenge to lingaka wana. Et malgré azana on a repos, asenga na mawanzambe, nzamba limbisa e et puis nzamba confondre ba ininaye nzamba lakisa ye nani o esengeli aza pembeni na to nani te parce que comme na bandeko na mususu ndeti ndeko na biso ya momo koleka devant cher koloba mabe ya muninga koloba mabe moko boye o ezaki ezo toucher pebi que cher dans place moko ko sa ba aventure te yo za devant cher ozo tuka baninga kaka liboso etumbelo na wana ko traiter baninga de tout sauf de rien li coller tumbelo na wana ya nzamba ofutao et puis yo mozo comprendre que ba dossier comme ko landa ba dossier moko na esilité il faut sibi o moni humiliation oyo sali pasteur Mike et nzamba ozong selon fois 10 humiliation oyo o humilier pasteur Mike ye ba nzamba ko zongisela yo yango fois 10
yo pe fo sibi o sibiraka liboso daka muke turo oko sibira ngoti na suka toza batu kovanda pasteur Mike na full elobi na ngote ke ninga vai na full wana alongwe pasteur ninga vani na full wana aisali échanger ne lorote ninga vanda liboso etumbelo ninga vandi na kata full échanger ne lorote elongoli Mike kalamba te aza Mike kwa azalaka aza pe akozala parce que wana eza église na ye atate lelo te atate lobi te lobi ana kuna aote parce que c'est son église. C'est son église. C'est son église. Pour niko nyoko la muninga boye, pour na nini, eloko nyo sezaka ndeti zawadi wana. Bino mo bozo comprendre que ayaka mission. Te bino mo bozo comprendre que ayaka mission. To moni ba photo ba sexe tape tambola kia. Kapo pasteur Mike aboyaka kokota na clip na ye, nde sali makambo nyonso. Skolo baki oya king, na oya king na porter bango plainte na kangisa bango, ni balongoli ba voix bato ba chaka ba voix na nzembo na balongoli ba voix na okitaki na kangisa bango tozelaka yo kitaki pena yaka kangisa bato yo baliaki mbongo na yo. O muta boni nzembo ni ngo balonga o zawadi betel biso. To ebite nzembo ni malonga. Apa luketo ya ningisi makasi wa yaki sa musala luketo amoni ke na pasteur Mike luketo ngo simbite nde ekomi o boye tout ça. Bino bosaleli vaseline publicité awa. Soki ezaki vaseline abimisaki mbongo ye moko basalele publicité vaseline. Oyeba alinga abimisa combien? Alinga abimisa combien? Soki ezaki pena ye moko vaseline abimisi mbongo na ye basalele promotion basalele publicité ya vaseline. Oyeba alinga afuta combien? Mais biso tosaleli bino pardon bosaleli publicité ya Ophélie. Apesi ate l'autre côté. Et puis, et salinga pasi, mutulo kwa artiste amboka na biso on sluzolo. Ok, ti okoti ti studio pono yemba ka nzembo, na ebite ba futi bino combien. Tant bozo nga bo déstabiliser via mutu moko boy, via mwana ya mwana mutu moko boy, via ndeko na bino moko boy congolais de père et de mère. Et ça la bino ndeni, tant on vandi pena bolingi o déstabiliser via mutu moko, oza conscient que oh non ça les a mabe. Mais au saliango quand même. Et ça la bino ndeni. Bino masala bino ndeni. Et ça a bino ndeni. Parce que Mike a bonne santé, a bien, a zonga qui déjà dans sa présence ministre, dans sa présence church, parce que peli comme on a papa na bango kozonga lisusu et aussi ngaka mawanzambe ezala nzamba la ki sa papa na biso nani oya sengela za la pembeni na ye. Nani oyo yefwa zala na asolola nani oyo azana droit ya kokota na ndaku ya pasteur. Pasteur Mike afongola motema pa mutu nyonso. Okoki na ndako pasteur Mike akoyamba ona nyonso sa audience. Mais elelo oyo ba simplicité na ye wana nde esali ke lelo ekoma tina niveau bakoma tina niveau ko filmer ko monter ba coup d'état et tout pour ani simplicité na ye. Mais il y a des gens on va traiter ka orgueilleux mais or kaza orgueilleux te soit zaki orgueilleux mais makamo ekomele linga ekomela été. Et yango wana to koloba cette fois-ci pasteur Mike azwa maele poko ma grand faut kutana makambo. So kutani na makambo na vie et pesa makasi lobi to lobi wana kuna ozaka makasi. Parce que okutani nango so okutani nango to yeba te nga bato musu bandolo bato baskroka wana bazaka bazoba bato ezake baskroke baka bazoba baka maele te mais nga moko ekomele nga na daki victime nango le 8 mars bauti oskroke nga mbongo oyo ezaki ke bato musu nde na yo kaka mutu baskroke na mona ngo kaka baskroke yo ata yo monde tinga pene ko komela nga te mais komela nga le 8 mars baskroke nga mbongo na comprendre que existera pe nde baskroka bato wana ezaka lokuta te ezaka pena ya solo baskroka pena bato lobi siko na osala makasi ekomela nga te non ça les formes mbeba wana ese répété te et yango mpe eza même kana pasteur Mike oyo ekomeli ye lelo a comprendre déjà nani alingaka ye na nani alingaka ye te prochainement ndeti babilo abo ekoma sute parce que azwi maele akomi distance na mutu nyonso donc mutu oyo baswa na nioka akoma akobanga ata singa pamba eleki pembeni na ye aobanga ata singa pamba te lelo mwa mokeka etuti ye aobanga mpo baswa ye deya na nioka yebi deyake nioka deya so yelo mwa etuti ye ka fo banga bozomona
lelo oyo na nyonso o pasteur Mike amoni epesi ka makasi ngana osenga kaka makasi azalaka na ngo ya regarder silence na makamba peniel yango to osenga nzamba dans sa présence ministrice nzamba dans sa présence church aka asimba pe motema pasteur Mike apesa ye makasi akanga motema ayela biso ba explication te tozana besoin na ngote ce que pasteur Mike aleki azuka micro alobi kaka teka yebaka batu bako interpréter batu bako sela ngo ba analyse ba émission toza suna kimia te yango siko to lingi ndenge papa yeboye kimia ezala papa zo temps ya prière nzamba sungaye nzamba pesa ye makasi maman Monique aza meme na biso mama ya pasteur Mike bo simba pena papa bo simba pena pasteur Mike to ebike aza mutu et ata va na full wana azo sentir kaka aza pona été niveau humiliation papa na biso azui lelo lobi to senga aza makasi eloko ani koma sute eloko ani koma te po eloko ani koma te e senga nini po eloko ani koma te il faut bureau ata l'église mutalinga kota fo aza no wana mutu moko aza no wana soli no na ye ayeli nini to ebide ke ezala bongo mais cette fois-ci to monta ngo lisusu e mata lisusu contrôler comme makasi oye na bureau pasteur téléphone notika kuna na yena swana papa téléphone notika kuna to dans besoin ko ta téléphone na bureau te to komi pena ko na ebité sona ko loba nini bobi passion bo pesa eba na pasteur Mike te à part non église bobi passion bo pesa shada ina zayon te kozanga papa na bango baton ebele kozanga koka temps papa kozanga koka voir papa na bango papa bonga zaki na hôpital bobi passion bo pesa eba na te et lelo papa azongi à bonne santé yango zaki posa na biso to ebike makama malamu ezoya nzambe tango atikaka mutu akutana na elo mobo na vie po ebi nini azobongisa liboso po na ye conseil nga na opesa pasteur Mike majabu lagi fin du monde te ozalaka Mike avant majabu ozalaka Mike avant majabu et lelo longo pe na majabu eko changer eloko te yo moko na okuto déposaki déjà parce que ton makambo yendongo bato mosusu balo babengana ki babengani yo te yo moko ndo déposaki omoni ke niveau mambo ezokende toke mosala nzambe na déposer nanu na belela mawa nzambe nzamba oyonte nga soki na kozala kaka to na ozala te elelo oyo kosala ke oza suna majabu te mais oza à bonne santé quand même yango zaki posa na biso peu importe ba complot ba okota et simba soute parce que nzambe de ala kisio nani okovanda na ye nani okoza na ye po lobi makamba boye eko masute tomoni awat tomoni peniel osaba tapage na ye na concert ya Fabrigas aoboka ba mbongo ngala combien so azali na mo $20 na ye so 20 € na ye changer ba $1 ayo sala ba sadaka po ba mona ye mais ça problème te biso to na posa na ngote to zape te pour na kolobela mamba peniel to zape te pour na kolobela so nini te Fabrigas félicitations malgré ba ministère malgré ba danseuse ba kimi mais quand même ozaki fort ya ko zwa batu mususu bobeti na ba concert et puis eleki kitoko to moni batu malgré mais sale batu bazalaki quand même ba ye ba yo ka banzembo asika ba yo ka banzembo bien ba yo ka oyo bombelaki bango vraiment et sali bien félicitations à toi aussi Gogan héritier Watanabe na Angola to moni vraiment musala et salama la team wata toujours likolo to moni ke musala pene salama bokendaki bozongaki sigo susu na mincho ba na Angola vraiment concert euté koleka kitoko bomonaki na ba image batela ibino ba image bomonaki Fabrigas aussi félicitations malgré ba ministère ba kimi malgré ba danseuse ba kimi to yebi ke makambo ezali ndenge bato bazon lobela neti ke merveille oza conscient ke merveille ana zemi yango yo moko tiki to yebi te za buzz to eza réalité to talaka parce que zemi pe ezonga asimate et ke ndaka liboso
zemi zonga rasimate si réellement merveille mado azan zemi to roye bango kaka parce que zemi kane na ucholoba et que na liboso ezonga rasimate. Merci na ba déconner sur bozaki scotché branché awa na DKM Flash TV avec Barbie Mungondi la capricieuse de la presse madame Mabou puis moi soit c'est Sarabino moi soit la rabino kaka ba vraie information moi soit azala wana pona bino ba commentaire na bino de Sarabino courage ya koya liboso na bino c'est zamba liboso tomber la vidéo na biso au s'abonner ou appuyer na cloche de notification biso bando kota au bando recevoir yango en temps réel. On a évité notre caméraman soko sunga biso. J'espère que tozana rond-point molar. Tozana rond-point molar, j'espère que tu cité déjà, mais tozana rond-point molar, tomoni awa problème, il y a carburant et tungisi penza, tomoni embouteillage, salami awa, dans rond-point molar, tozana station, tozomona déjà na évité notre caméraman, ce qu'on illustre les biso ata moi image par rapport il y a station de batuba tondi embouteillage mitukandele zo le kana pasi embouteillage vraiment makasi awa, dans rond-point molar, tomoni station penza ya kotonda, to éviter to kende wapi. Tozokende wapi uolonu tokende wapi mboka na biso esenga nini po makambo nyonso ekoma stable. Vraiment merci beaucoup na bandeko bozaki wana scotché branché s'abonner vraiment massivement awa bozalaka jamais déçu. Merci à notre boss papa David Ekanyama, merci beaucoup à Dieu merci Maemba derrière la caméra, merci beaucoup à notre coach Masolo ya Jonas mtosala mambango zande zozala, merci beaucoup à la Guerrière TV pour na soutien na bino, merci à Beryl Mabiala, merci beaucoup à Eden Congo TV, merci beaucoup à Naomi Eyaba, merci à tout le monde les combattants de YouTube toujours du polo bandeko bolinga biso biso pe tolinga bino c'est nzamba zoni tete mona ni kaka na numéro bye.